Merci Nabino peuple congolais, merci Nabino Balandi au du Congo, Isali Wabino Bruno Mbenga Misala. Vous avez toujours na cadre ya émission Nabino, na cadre ya chaîne Nabino ya combat ya libération aussi du Congo. Ce que Isali pour la première fois ya Kolanda Biso, vous s'abonner massivement, vous partager, vous ça la j'aime Nabino, Isali une manière pour nous soutenir aussi du Congo. Alors ndenge boyebi que ça qui vient de zongi pe tozali wana pour na komema analyse moko constructive pe ko pesa mama retouche pour sensibiliser ba komani oyo bazali na toujours na kati ya distraction. Alors voilà pourquoi tozali wana pona koya pour réfléchir ensemble na bino, mais la plupart ya bande ko bazo tourna mende ko Bruno ba biso bazo critiquer, mais bande ko boye bango biso ngai Bruno Mbenga to ba ngo depuis très longtemps. La seule manière où biso de ça la pona Congo ezali révolution populaire. Mais ce que nous avons maintenant à niveau comme ma révolution populaire, parce que le parti politique, il y a Congo et qui est belé, et puis le parti est à caractère tribalo-ethnique. Il y a un peuple congolais, azotala, ah, oazali mutunangai, oazali de kwamunokwamboka na biso, oazali. Il y a un bozomona. Biso ba congolais tozali unité le pour ba palestinien, parce que besoin mon ba palestinien baza ko résister quel que soit effectif na bango face à ba israélite. Mais na Congo awa boye bato likolo ya lokoso ya mbongo, likolo ya mutu, likolo ya mwa poste, bato bateki mbo, bateki mabele ya ba congolais. Yango na bozomo na bitumba na biso tozali ko bunda butumo pour que non Congomani azwa conscience, Congomani ayeba ko défendre mabele parce que mabele zali sacré. Au moment où ba palestinien na ba israélite bazo bunda pona mabele, mais na Congo awa obiso tozo sama seki na mabele na biso. Mais na kokota na quelques sujets oyo boezali ko lobama na actualité na mboka na biso. Bande ko na ngai ndenge boyebi semaine où ezali koya date na nous fixé déjà dossier moko na constitué ki yango plainte moko na ozo kenda ko déposer à mon niveau international na bureau ya CPI où ezala na Kinshasa. Lettre déjà ezali élaborée nazo kenda ko porter plainte na kombo ya ba résistants nyonso, na kombo ya ba congolais ozo porter plainte contre ancien régime, contre général John Numbi, contre ancien président Asseni, contre ancien président de la République Joseph Kabila, et puis contre Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans le bureau à ces pays, pour un crime contre l'humanité, au Basala qui est une élection en 2018. Parce que nous ne pouvons pas accepter que le peuple congolais dans son ensemble, la population congolaise, bima qui le 20 décembre, na Amboula, pour voter président de la République, hors élection à Congo, ils ont une nomination. Et puis, dans le dossier, on a dossier qui a déposé plainte internationale. Le dossier crime contre l'humanité, crime, il y a la violence, la tuerie, la wazalendo, et ça, il y a un dossier qui a été soutenir pour la démarche où on a porté, le dossier où il y a plainte qu'on a porté, ils ont kilo. Mais ceux qui viennent soutenir, ils sont la malade. Parce que un temps où le peuple congolais victoire en 2018, il s'appelle crime contre l'humanité. Il faut se payer à se saisir dans le dossier. Et c'est la Kabila, John Numbi, Nanga, na Tshilombo, parce qu'elle a poursuivi la justice internationale. Parce que ça ils comprennent la bango, ils ont payé en otage. Ils ont tué des gens en massacre à Wazalendo. Ils ont marché à l'opposant, donc, ils ont la Kabila, ils ont la Tshilombo, tous les deux méritent une enquête internationale pour la Makama. Et puis, nous allons mettre à garde le président de l'Assemblée, président Asseni, Denis Kadima, il y a personne qui plainte pour déposer à mon côté. Et on a besoin d'appui, on a besoin de participation à Moko pour permettre à Bissot de avocat Malonga pour être dossier et là, dossier non seulement Bruno Mbenga doit porter mais ils ont dossier plainte moko oyo ils ont concerné les Congolais nyonso. Et moi na boyebi élection. Je vous avais dit que l'élection na Congo ko sale maté. L'élection ko sale maté pourquoi? Parce que
machine oyo boye Félix aza kokosa ba congolais bisika toza kotambolaka lelo oyo boye incompétence ya régime ya Tshilombo emonani na poisa bo s'abonner puis bo liker numéro na biso zali wana plus 243 81 73 11 bo komela biso ba suggestion na bino élection na Congo ezali te ndenge nazoloba awa boye ba dépêcher groupe ya SADC bakwe kokutana na basango ya katoliko na basango ya église protestante pour na koyebisa bango que vu que ba contrainte financière mbongo ezali te pour organiser élection bo bana déjà pour consulter ba politicien nde nazoloba awa boye groupe ya SADC eye déjà na Kinshasa awa boye consultation politique déjà bandi peuple congolais yo vandaka na poto yo vandi na Mupopa yo vandi na Bassan Poussou yo vandi na Mongala yo vandi na Inongo ovandi na Chilenge ovandi na Kamonia ovandi na Lubumbashi boye bango ke ba politicien congolais basangani bazosala likita na banda koloba makambo bobo très longtemps bosala attention batu oyo bazokende na dialogue ya 3 ans pour bakabula lisusu poste bakabula ba ministère sikoyo botango bango bakokota yo mutu ozangi courant yo mutu ozana besoin ya changement okozwa nini tala ndenge tokomisa ba leader politique bafana batu ya SADC baye bazobana mission wana semaine prochaine pour consulter classe politique congolaise et puis ndenge boyebi lisanga bonga banda koloba makambo oyo lisanga bonga nga baolenga koyi batindaka bango déjà mission pas ya Tshilombo pona kokenda koluka ba politicien ya opposition nde nazoyebisa bino awa boye élection ezali te parce que mbongo ya koorganiser maponami ezali te une partie ya mboka na biso ezali te une partie ya mboka na biso ezali sous occupation Tshisekedi ezali très Denis Kadima na miti oboy azana ye na repos na États-Unis azana ye kolia ba frites azolia ne ba beefsteak na ye ozui secrétaire Seni Toto azana ye na Afrique du Sud batu obo bazozulu babini. Est-ce que vous ne voyez pas que ba indice union c'est na rouge lelo nazo bisabino toza sur les 16 sur les 17 bozo mona d'abord de 1 ba kit électoraux dans le comité ba matériel pour pas dépêcher dans ba province c'est na noté ba candidat président de la République au bobaza retenu na o ba ko rejeter bango ezo e banate mais to bi que élection 2016 2018 2011 2006 ba bimisaka déjà liste ya ba candidat président de la République 2 mois pour ba to ba se préparer ba sala ba polo ba sala ba biloko na ba t-shirt bani pour na ko préparer élection mais oye Tshisekedi oyo bona ba tuna ye incompétence tisiko boseni azoka ko publier liste ya ba fichier électoral définitif même ba candidats provinciaux botala niveau batu oyo bazomema mboka nyonso na pona nini Tshisekedi azoluka abenda singama tembele abenda pouvoir na ekoma mulai parce que soki azui 3 ans de transition à quoi affaiblir l'opposition à okoma déjà 8 ans donc 8 ans on a déjà la souffrance pour nini ba accomplir chemin ya balkanisation yango le reste o bombiso tozolo ba awa boy il faut s'opposer na batu obo pas question de report d'élection parce que ceux qui va reporter l'élection tu l'omba posala ka président de la République il faut élection oyo boy bango ba biso ba kopesa biso élection le 20 décembre to kende nango kaka boye matindika l'élection fait ça les ma pour na kotala siko boy mécanisme nini Tshilombo na Denis Kadima na batu na bango bakosala nini bakotricher na décembre yango na bisa bino que non élection ya décembre o eza élection ya okoyi batiki yo ezali élection ya ba ingénieurs parce que so Tshilombo ba organiser ba élection ta kokoma hors mandat à cause de l'inconstitutionnalité ya ko diriger république wana kosenga siko boy révolution populaire na Bandundu na nini na Kasai na Lubumbashi na Équateur na Sud Kivu partout totelema poto bingala batu nani akoki kotelemisa peuple congolais ezali yo ezanga eza bandeko wana bino bato bozana ba moyo bomona ba palestinien ba osala ba palestinien baza mukete baza ebelete baza muke mais baza organisé qui pouvait croire que non lobby peut to kola la boy côté Hamas va surprendre ba israélite ba palestinien c'est quelque chose d'organisation mais ba diaspora na biso toza divisé toza partagé même biso ba o toza na kati ya mboka toza divisé toza liloba moko te tokomi ko ba leader politique lokola banzambe na biso
yango nazosenga na mwana Congo ozwa conscience oyebake la patrie eza sacré mboka eleki nyonso eza au-delà ya balider politique ya mboka na biso bomona kaka union sacré ndenge ezali wana bazotia bamisala bana na bango